Chantal Bola ndazo luka grande na Grace Mbizi. Pour Grace Mbizi banda le loti lobi po équiper no Chantal Bola les moi passé. Chantal Bola tango luka ba problème. Wano na poto, wano na fauteuil. Wano na mbebwa mabe, omelara diamba makasi Chantal Bola. Doyo mwasi mobimbo beta gazona na bora no lobarani. Novi. Obeta gazona nyovi. Ba Chantal Bola baza lokolo kilo zozo azwakate. Na ebintina ni mobali ni yango komona Chantal Bola. Ata kutungana Kinshasa so ba ebisinga ke janvier Chantal Bola rozwa ete. Chantal Bola wana na ba 68 ans. Wa mukola Grace Mbizi. De âge à ménopause mobali ya ko bomo pamba bimana ndako libala et puis mobali yango ya kota confinement. Tito comment on là on ba $100 il faut féliciter Grace Mbizi. Le lozo mona mneke oui biso nyonso tout komikare YouTube to vanda bo internet c'est Grace Mbizi. On est dans une sabatou la comparaison n'est pas raison. 8 7 6 5 4 3 2. Salut chers internautes, comprenez bien que c'est bel et bien votre humble présentatrice Grace Parker au Abino à Beaux-Arts TV à Messala Ropé Sabino d'information à bien concernant émission Abino Obo Messala Rolanda. Chers internautes, non c'est en Abino en tout cas, restez toujours branchés et surtout connectés à la chaîne Obo Messala Rolanda. Où elle sera toujours présentée par Grace Parker, donc Grace Parker la fille du pouvoir. En tout cas, les lots n'a pas la plaisir. Il y a Makasi, il y a Rosala en face, il y a 2 soldats, il y a la team Ouata, Ozali janvier et puis Abiri. Na ba on de toromeka ko évoluer na émission na biso ya lelo to moni vraiment que ba guerre d'esprit et koti penza na rati ya mondo yo entre Grace Mbizi la sexy et puis Chantal Bola donc toebi et le réseau se passer entre bangote mais beaucoup plus de réseau ba détails entre ba invité na ngami balé o nazala bango. Bonjour janvier. Ouais bonjour madame. Bonne santé. Ouais santé normal na ngolo ya Nzambe par rapport ya confinement mais santé za ngo pepele toujours bundaka na bokasi ya Nzambe. Bana poto tout bolingaka janvier wata to torine ya tembe mwana bato ya Miriam Wete mwana bato ya Nathalie Babia la sublime mwana bato ya mère na ngai Domingengi mwana ya bato ya ba mama ya poto nyonso o bolingaka ngai na pesi bino mbote surtout na ba jeune garçon surtout na ba frère na nga ba master ba vie na nga o bolingaka nga ba master na nga pe ya poto na ba Claire Bobula les mignons garçons Jordan Fonseca super play à Paris sans oublier Platini Mwendo na kati ya Toulouse Olivier qui a la espoir ya banda minza nyonso bozala branché na site na bino ya sika et ça la Beaux-Arts TV yota Beaux-Arts Beaux-Arts TV bo s'abonner mingi awa et ça la moi bien na bo sanité yanga ya kati Olga Mbambi ya vina sur Robert Bikakala ba bisous na bana poto quoi. Merci beaucoup Janvier pour la nuance au outil koloba mais l'émission alelo to linga to yeba penza o éclaircir biso par rapport à ba masolo ndengo zo le caméra René abir na lingi pe yo pe okota na moi bien émission talara par rapport ya Grace Mbizi entre Chantal Tola to ebité ceux qui Chantal Bola oui qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà na opesa non merci beaucoup Nzambe parce que eratala ki mokili à comprendre que les créatures vraiment baza mingité parce qu'il y a des créatures et des créatures. Vous comprendre parce que Grace Mbizi ngana mona ki alogola astre de la lumière. Vous comprendre Grace Mbizi ngana mona rae alogola babenga ba nani. Batouana va bien extraterrestre. Ozo comprend Grace Mbizi elle a une taille qui a fait paniquer Karine Mokonzi pendant au moins 20 ans. Ozo comprend la Grace Mbizi a une taille moro acoustique. Surtout bito on a musique a fait rigoler tourber la musique mélancolique. Surtout na taille à Grace Mbizi to même na ndenga musique il ici to parler non sur mais c'est les chanteurs héritiers watana bela cause nostra la poule gamoto na tembe. Donc pour dire quoi Grace Mbizi la sexy azali fille oyo alors on a problème na batouté depuis botama à la concurrence à faire ramabanga déjà à longa bango depuis kala yekuta konta ko ba mabanga ko ba musicien mikiti ya kontarande mabanga ya ba icône de air Kofelo Mide déjà boakio pour Kofelo Mide a icône ba Chantal Bola ti ata ba bina filé ba boa karabango de resenga fo ba $20 ba $200 mais Grace Mbizi gratuitement au sentir que vient na biso persona mais pas Wemba atika Grace Mbizi libanga kilo héritier watana ba sourire ya Grace Mbizi de na kati ya nini de Grace Mbizi senka ba tchara mngongone sonnerie. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Tetendai Maboko Banque motema maman Rachel Fouta depuis Limonganzo donc na kati ya Paris donc merci beaucoup donc Gay Mamadou la bière de Lix balobi
Marthe Posso, la reine de l'USA. Donc, Patience Moukendi, de longues jambes un peu chargées. Ya Myriam Wete, Bastar, Nathalie Babia, la sublime, Balobi Mabundi automatique, Zolo climatiseur et Longi digital. Merci beaucoup à toi, Rinsemouya, maestro. Rena Birazame chez ça. Ouais, toujours évoluer toujours dans cette émission na biso na émission on est au ka source penza profondeur ya masolo janvier to lingi vraiment to kota déjà na kati ya bien émission par rapport ya moi ba nungu ezolo ba manakati ya affaire Grace Mbizi et puis Chantal Bola. Bon, la comparaison n'est pas raison. Hein. Voilà. La comparaison n'est pas raison. Mon début ce jour, nous sommes au titre comme on l'est là, on va $100. Il faut féliciter Grace Mbizi. Le lozo mon ami que oui, biso nyonso tout comme YouTube, to vandabo internet, c'est Grace Mbizi. On est dans une sabat la comparaison n'est pas raison. Au moins Chantal Bola na ndenge ya mabete so biso to kotili kamba Grace Mbizi na nkopo to yebi ke muta blakisa biso nzela, muta pesa biso makambo. Yonde to otala ke Fimoko banduta, fimoko ya salité, fimoko sans impact, fimoko tuko na ebité soki em sundenga bira zolo ba ke bina fila ko boire na ebité pa bina filo pe ba koma na batoa pour sentir que musique ne ezobe taper l'air mon pe moi partout. Na ebité Chantal Bola soki em souve na biso akufa onanyo mabele lycée em so ko se retrouver libanga na kati to ebité so boke tu premier so katika musique ndenga bandela pe musique so ka boaka ba Chantal Bola mais to pesa respect mingi na ba Grace Mbizi. O sentir ya bo beta to le trop na Grace Mbizi bo tombo la combo. Est-ce que bino siko na part na bino loro nini en penza o et pousser bino bo épauler makasi par rapport ya rando na bango mibali. Te bazana rando te. Chantal Bola ndazo luka grando na Grace Mbizi. Pour Grace Mbizi banda le loti lobi po équiper no Chantal Bola les amoi passi. Et so mona biso mo total ka ke fimo bo avandi na eka ka bo makola banduta avandi na eka propre ta banda fin. Abanda ko fingela biso Grace Mbizi. Siko Grace Mbizi o senti mdem da chassa moi chômage. O senti biso ba janvier le $100 ya rapona est-ce que to otala mutenga bebe c'est la crédibilité ya image mo ya YouTube. Yo to otala ba Chantal Bola on des photos qui paye. Yo de biso Grace Mbizi atindi biso te. Biso mutatinda biso te biso totala aka muto so azobeta musique malamu muto azotambola na bosembo muto kazaka en ordre de biso to lingaka to côté surtout na bastar pour biso linga bastar net Chantal Bola ni star ozungo yo kota makamba non il y a ata moins $20 na été ya ozo boisa akopesa nga net ndeni ye mona azwaka na pasi yo kanti batu nyonso tu bavanda na poto na bazwaka net ba Chantal Bola bazalo kolo kilo zozo azwaka te na ebitina ni mobali ni yango komona Chantal Bola ata kutunga na Kinshasa so ba ebisinga ke o janvier Chantal Bola na zoete na ko zoete pena li bata rouge ya bana poto bon ba betaka moi gazon par rapport ya ba poto ya pasi a kota Sénégal a bimi Zimbabwe a koti René Abiri to ebio autant que soldat pe na kati ya la team wata siko to ebibino na kati ya la team wata siko guerre wana bino bosombi yango poani. Voilà, premièrement, mon Grace Mbizi, la sexy, Azafi, Azano a carnet d'adresse à l'icolo, on a bien que aigle. Il y a des journalistes, surtout na chroniqueurs, na poto, na Kinshasa. Donc, au moins, il y a autant de kilo à Londres, Paola Schengen, Aza chroniqueuse, à Pessara vraiment une rousse, à Pessara image. Et autant là, na poto, on a vraiment des chroniqueurs, na chroniqueurs, alvé nanga doyoué, net kaba fossé, Rihanna Domingos, aux autres combat batunga non qui na bango. Donc, pour dire quoi, Chantal Bola. Ah, moi si moko boye ou afandi na katsa poto mon ok poto si que c'est nga foko ta moi bande de l'école moi formation na et deux ata un jour na voko mo lamba ta ba shawarma ndi batu ba ndo lamba ba shawarma ba na kishasa ba kopé ba mikonzi ozo comprendre ba ko ba bourgmestre et belé ba tuté ba ndo lamba shawarma na poto ba ko ba bourgmestre ozo comprendre pour dire quoi Chantal Bola ole qui s'attend no ya pamba na vie Grace Mbizi a star la première des choses pour na prouver que Grace Mbizi a star yo ta la page na mais Grace Mbizi a attend ta la page na et puis en attend qui peut ôter la première des choses olozo attend ya ko kipe bana na yo parce que wana mwana moko za na wana na katsa parler santé za moi ja mais tozoki deba marambo tout au bon na biso ko publier parce que ne touchez pas mais ouais pour bana ba marambo etali bana te ou eza ba marambo ou etali ndé vraiment ba parents et alors Chantal Bola tango luka ba problème wana na poto wana na fauteuil wano na mbebwa mabe omelaka diamba makasi Chantal Bola doyo mwasi mobimbo beta gazona na bora no lobani novi obeta gazona nyovi do Chantal Bola wana mbebwa mabe
Grâce Mbizi ana lèvre électrique ba musicien belé ba leka ba lembola ba kraka ba tikala na ba souci ko pesa ngo ba bisu loka ba selo scram ba leka ba mbeboana mais lelo comme les distance comme ko regretter ngo na musique aussi nga Grâce Mbizi bomba eta par rapport à hiver ozo comprendre ba Grâce Mbizi wana ba non na ba relation non na makasi na kati monde oyo asali déjà est trop bébé nanu ya Grâce Mbizi po Chantal Bola ana 4 bana. Ozo comprendre mais Grâce Mbizi ara na mwana ra moko mais mwana Grâce Mbizi ka moko wana bébé Rachel ale de terra chambre oyo Rachel alalara nde salon oyo Karine Mokonza sale la émission donc comprendre ba Valère ba jouer oyo bébé Rachel azanango de yaba Valère o eleki ndaku ya Chantal Bola nanu na makambo ebele donc Chantal Bola balala non na studio donc chambre bébé Rachel eleki studio oyo bango ba futelaka et puis na bale 93 attendez un peu façon bozo kumbela masolo on est biso tozana kina bien bo vanda na poto te nyonso wana bino bozo lobela ngo zela mama nanga na fanda na poto yo binya peso balabala nanga fanda yo kana no marambo ndenge zokendele donc bébé Rachel ana chambre nano a Gaillard donc dimension chambre ya bébé Rachel nde oyo batebele na poto ba kotelo ba location na banda ko futelo pe $600 donc Grâce Mbizi a investir rebelle na mwana na ye elengia ko bota mwana Asta Grâce Mbizi ko tutokolo baki ana succès te bébé Rachel Mbizi aleki na mama na ye na succès sikoyo Chantal Bola zuwa yango ya nini envers mwana moninga bébé ngwazaka moko ozwa bébé na ye opose ozwi pe na mobile ya Grâce Mbizi oke oposter na fait parce que yo mobile na yo ano na forme minu mabe ana problème de daliera miku alisu te so sara no pesa mobile no mku asoso Chantal Bola ko sara na ngaite parce que Grâce Mbizi so tali na page na Facebook ana ba fan na ba mindele ba meti ba rab ba ni tout ça ba sala ba vidéo bon elle est jalouse à cause de ma poitrine. Elle est jalouse à cause de ma vente. Sotali boumwa Grâce Mbizi, loko mutabotate, fille moro azananu. Grâce Mbizi anon a 22 ans, anon jeune fille a lingine ba problème te. Chantal Bola anon a ba 68 ans. Wa mukola Grâce Mbizi de âge à ménopause mobile ya ko bomo pamba bimana ndako libala et puis mobile yango ya kota confinement. Ti lelo Macron, kata confinement, s'il te plaît. Et bien, le droit mobile à Chantal Bola, abimano na kata libala. Pour ezo simbate. Chantal Bola, bon pour lire attends moi Mickey ya Grâce Mbizi en ozo. C'est la moni Grâce Mbizi anon maman moko social, ma colonne et fongwama et bimisa ba nebele. Ozo comme ça tali bato ebele bana ba chaîne YouTube lelo ou comprendre que bango tout baba mo sisa ya Grâce Mbizi. Ozo comprendre. Karine Yepe baza bato baza ba complexé nde ya Grâce Mbizi parce que Grâce Mbizi na poto ba série wana Karine complexé ya Grâce Mbizi. Ba série wana Karine Mokonza zo tambola nana na balabala zo landa Sankara makolongo tala mabia tebele na makolo. Ozo landa. Tezela nuzela Karine ane logo te bazo bokolo non na poto ti lelo wana mukanda te bazui mobali mo baze longelo wa vadio ba pesio ba baliso libala contrat mobali ngo kutu na bonanga ba bisi mobali te zalaka wana to bando peso $100 chaque fin du mois tala degré mobile azo souffrir na poto yango na to sera na papa Félix Tshisekedi asala ka recette so balobara na ba kongola tous les congolo bana poto ba osala lelo te bazonga na kati mboka to oyeba muna muto ozonga na identité le roi Karine mwana kan adresse ba muza kuna na kan avenue Masasi Dibal numéro 10 balles talaka kombo avenue Masasi numéro 10 balles kombo avenue na bango wana donc ndenga mabete Grâce Mbizi a beti ba clip à danger a yembi na ba star à danger Grâce Mbizi alekaka na ba chaîne ya danger oh maman na ngai hommage na DJ Rafat Kano donc des awa tozo kende déjà Côte d'Ivoire tozo kende déjà ngana janvier Côte d'Ivoire zela oyo kasikoyo oyo kana nu base ndenge makamde zo kende oyo kasiko base de balobi na bokasité pour Grâce Mbizi ba ivoirien balela qui a trop falaka ya pour confinement de BBC makam to sola na Grâce Mbizi alobi no te bozala calme kombo na biso déjà côté tu sais Grâce Mbizi toi na passeport toi ne loro de Grâce Mbizi habité nga mwana pesa bino mbongo ezate poso na pesi bino mbongo lelo lobi et si la nango boza encore na besoin bon faut mena fongolela bino makambo parce que yoka siko ba opérateur économique ya monde o baza puissant o baleki na bato wana nyonso to na ba pasio boyoka kawana bato oyo bazui charge ya ba passeport yanga na janvier Marthe Poso la reine de l'USA
est-ce que boyebi donc si lelo Chantal Bola comme na marambo yo y a problème et to boka ba Mamadou Warish Mamadou gay Mamadou la bière d'Elix de la Sangesa gay Mamadou na Pardon, batumsu ba ko yemo aussi là. Voilà sous la mbongo te. Donc gay Mamadou la bière de luxe mukolo combo. Yo te ngai Mamadou soki wa lo sauté. Gay Mamadou la bière de luxe. Ye wana donc Alain Zangou le roi de Chicago. Te tendai maboko bank. Donc Yama Rachel Fouta ya Willy Etoka. Donc Erozoka ba Patrick Etoko le bourgeois. La bourgeoisie tina poche. Makambabwe patience mukendi de longue jambe balobi no terena birina janvier tous charge na bino parce que ba te belé ba mépriser bino trop ba sali tout po ba ina bino mais aussi mbate to préférer to aider bino merci à Willy Moucheni le véritable code mondial maman mi mouche comme maman la crise calenda ota la biso donc voilà janvier ngako na kanisa masolo passeport en wezata musu masolo mikili mais Côte d'Ivoire ya onde bo betela to le bo kumisa grâce mbisi pour l'affaire ya Chantal Bola. Ah bon to comme c'était le quoi bon mutazo matsabino avion atayo mo to vana na ba avion de Côte d'Ivoire. Oh avion to vana na ba mise belé to kendaka te to vana na ba journaliste belé to kendaka te lelo siko mutazino occasion à refaire voyager biso to mon ata Côte d'Ivoire to féliciter été j'avais beaucoup bimisata et logo te poza na batu musu ba kenda ba voyage wana o ka to bimisa logo visa yo mo beta mato no somba billet mais biso na billet na passeport nani yo ka batete ndai bazali ba ya Willy Etoka bazali ba Jordan Fonseca super play ya pa bazali ya Miriam Wete ya Bastar bazali les sénateurs Baba Bazola bazali au mona ke to bimisi na biso ata eloko te biso penza to beti na biso libaku penza na zelo ata yo moko to se pela bo confirmer on émission ezala te ke lobi tono yamba bino su bo komo boya bo wanga nyo te bo pena to voyager bana Côte d'Ivoire na ebike ba fan na biso bo zebele to ba chinois ya Côte d'Ivoire biso tozoya bo mata déjà ba banderole ngana ba chinois na ba sepela mingi na Karine Mokonzi komi su ba chinois o ya Côte d'Ivoire on eza panzana talaka place nyoso yazala na batu bakima keka batu bakima si ba panzana kala ba chinois na bazalaka ya yete ba chinois wana bakumisaka bato bazosa misala bien ndena na minitso bazokumisa na bango grâce mbizi babi grâce mbizi eza fi moko bo avandaka cheye aza responsable ezateka ke banda bazwa en charge bafutela ko ndako bakabela ko na mibale si balembi tala confinement mututu komi po atinde komi mapasi siko yo bazwa en charge makaku na kata cage babanda ka ko selo yo même musala ko finga ka ba mama bato ba mama ba yite balembi yonde lelo mona mneke ba chinois na pesi nombo tende bo na soutenir biso merci na o nanyo mi atembo ndongo longwa na yo ndenge ba finga yo merci na ba papa matondo ne bokima na bino merci na bana membre ne bokima na bino boyo ko comprendre que makambo biso to banda ko robeze solo toto esaka bino ke ba vandaka na ndokite bino banda ko mona ba fanchir mais tala lelo ba manki me komi muto bozwa kan charge muto bo banda ko liesa muto bo banda ko kumisa tala lelo yo ya ondo moni ke ba chinois ba bité lelo ba soutenir ngana René Abiri bana Côte d'Ivoire tozoya kala minte Côte d'Ivoire wana ebike bon matsa déjà ba banderole po toya ya tout ekoraté te ya Miriam Wete ya Bastar aibisinga ke ekoraté te Yannick Chimanga babi ba joyeux anniversaire à toi Yannick Chimanga janvier par rapport à la team Wata to bolobeli le beli trop à faire grâce mbisisiko par rapport à la team Wata évolution marambo ezande te la team Wata to se comporter kitoko yobi ka to na confinement la poule gazana poto ah mission na kati ya palais na zo yimba na ndenge na ye ozomona mneke oui to na confinement balingi 4 5 7 8 te o senti mneke oui to yobi ke ba miyembe bazoyemba banani bazoyemba mutu na mutu bazoyemba na ndenge na bango senti bien bazo répéter toza orchestre na biso za au grand complet mutalongo ete mais to bengani ka juste moi ba individu ba ya ba la pa obundi sabino makasi te sara to la zana nani na kati mboko sara to la zana nani kombo sika o benene sara to la zaika juste emso fanatique emso bando kumse mabeleli emso do kumsa ne boketu ya kanena ba orchestre vitambola tambola ki pepa na biso po ba baxile mo ba abonné te ko comprendre que na terre sara to la wana po ya ki lora danseuse aki lora ndoko babe one mutasuka ba danseuse po so mona ki na podio na biso ya bina kamutaka mutumo azanga ne complexe soka bersi mona bando mona katala ka mutamune na bongo alo kwa tonu soka bando kata makinu siko eloko MC sali pe na MC sa soupe me na so te pona liste ya tirki pe azala kite ozo mona yondo ko mona ngosela biso ba fond campagne mais to ko comprendre que za fanatique na biso te yango to bengani mubali ne pe azala
Donc voilà, qu'est-ce que ça dit? Bon, la première des choses qui est à retenir est que Sarah Tola, c'est une consoeur pour nous. Et Sarah Tola ne faisait pas partie au sein du groupe Latimwata. Sarah Tola, elle est une femme mariée, donc à laquelle Touebi Mobali Naye, qui s'appelle Diego Milito, l'artiste au sein du groupe. Et alors, Makambo Tozo Solo, la Yamakambo Itali, relation amoureuse na bangote, il y a que noté sur une question au martelé biso sur que notre Mobali n'est pas travers non. Donc dans le travail là, on ne tient pas compte des relations. On a un privé, s'il faut parler, on doit parler de ce qui est professionnel. Et alors, Sarah Tola, Azala jamais engagé na katsala Timwata. Tolingi na biso ndete Sarah Tola. Makamwe comme les Ritana et comme les Ritana to boy na biso yo posté do to lingi do tika na yo ko postaka na ko tuté mabenyo so to sala e futa makala mokilo si ko ko mitura wata e ko elié héritier watana bendenga zawana aboti bana na ye omoni ba musicien to Congo musicien ko lobata on so ko li na via pas cité ya tam su ko fi olomide ozolanda mais la plupart ou kaka ta ko felo mida obetolo peka lisoto ça passe puis moment difficile bazwa kabana na bango ba otangisa bango na bekola danger pour lobi ba koma batu pour bango moko ba métier tant so bazwa pe ba tenter aussi les ba université le lo rançon le roi de la forêt azali fier n'exaucer na Gladys ozo comprendre malgré tout ozo comprendre mais à fier ozo comprendre au monde que notre vieux de la forêt ata anglais maîtrise ça vraiment moins cher. Na français, voici ma main droite est ouverte, mais au moment que notre vieux a poussé banana ba otanga na bekola danger, ba exaucer wana ba zui ba bourse ba marabela danger. Ils ont sacrifice ya parents nyo so ça pour la moi. Sacrifice parents nyo so ba musicien musu bana bana ba kotanga sa bana bona bekola danger te. Lokola Koffi Olomide le quadra korama li douce mundu ki songa mbeli ba beta li Koffi tengama. Ozo comprendre, ve la biso ndenga zawana. Atangisa banana eh bien autant ba derpire le Mourinho Saint James Rolls oso comprendre batanga ba classe à danger pour un jour ba ya ba koma pe batu lokola bana ve na biso karma pa bazotanga bana Ferregola ba Davina banani donc Ferregola kutu très fâché Davina le chou va à Turquie kende kotanga kuna Davida Yohana aki kotanga ba bazo kosa ba ko note famille nete Ferregola chiba moyen na e memi mwana kuna mwana ki kotanga ba classe héritier watana be la cause nostra la puluga totori na moto na tembe azui pe ayepe bana chou bazotanga ba classe polobi tolobi kuna baya bakoma mutu pourquoi parce que batu balaka toujours na image ko négliger ba musicien souvent yonani mwana musicien ba musicien balaka bataloenge ba sacrifier mito bana botale lo mwana na koma chela koma ndumba ozo comprendre mais ba héritier watana be batangisi bana na bon pe bazotanga lelo pe lobito mona pe héritana aye a remplacer pe mama Janine Mabundu ozo comprendre a remplacer pe Janine Mabundu na parlement soki Janine Mabundu a commis président ya Assemblée nationale et bongo pourquoi pas peut-être un jour tout mon appelle Soraya. Tout le monde appelle maman Nabiso pe Amida pe ou diriger pe parlement. Vous comprenez parce que batangaka ba diriger bien. Si on va poster on les a yété. Ezali Ritana zotanga ba classe elle n'a pas encore l'âge d'avoir un copain azana no mwana bato zotanga ba classe na ye yangwana tozo pekisa na bino botika ko poster bi posta lelo ou lobby et puis bozana problème sérieux Ritana au sala non nous droit. On se comprend, alors ça là nous droit. De bino tout bofinga kana faut boye parce que Ritsananga non soulané non tonton moi je te dis hein et moi je fais voilà donc moi je fais le bled bah français moi OK nanga ka ba likolonga pe kaka oui et moi na kimine na nge pona ebike par rapport à moi ja. Donc félicitations à toi héritier watana be la cause nostra la pulga ba lobby investir na bana. C'est vraiment un très gros chantier qui nous attend à finir quand nous allons venir Voilà. D'accord, chers internautes, comprenez très bien qu'on évolue toujours dans notre émission. C'était là avec Janvier et puis René Abiri, mais Tolinga te soulever pour moi, mais éviter bande au côté 2020 au phénomène mutakalisation au et côté narratif monde nabiso donc on ne comprend plus et comme il en rebuse à faire moi boetoni toyo qui sous Aïda
mutakalisation en tout cas c'est dû à quoi? Yependa azui. Yependa azui penza yependa za solo. Omoni succès faut ba ko maîtriser on ndenga mabete na tibiso penda boto ke ba 2 ans 3 ans on a succès on senti penda ke oui so journaliste abingo so na ebi ke na ko sala émission te na ko sula no dali bon on senti so na ke no mona ke ba na poto ba binga nga l'air nyos pona zala na bango bien na ebi ndenge ni ba yamba mutu na téléphone omoni ba succès mususu so go zui yango ke ba ko maîtriser lo ba tuloka ba ida batutu balela na kombo na talaka mutu mo selika 6 à 3 mois 4 mois batutu balela na kombo ah fiana zalaka fier fiana bo onde lelo nzamba la raté banda sata ibambe tune ah nzoka ndi pasani di nombre ndi bakanga ba sex photo check ye pa kangaka to ko comprendre ba succès mususu ya mabe ainga sa su double succès na sex na comédie ngapi na linga ba comédie makasi ngapi na comédie na ngapi na linga makasi ezaloka ba buibui ida pena ndo lingai nakasite o na sepela kana makamune sizu so baloli net ne so ka banina kufa kana koseka mabe ba fina so baladi sobe lo mona la diche so mona banani ba se comportera bien na batu so ko talika ah te azala bien so la bien yeki orgueil yango bimisi mutakala na yebi tale nde succès sili tala le nde succès sili ya bande ko legate yesongo yambe o legate mais lo na ko mona ba ko mo yamba te ko legaka te wana za mutakala no kokosa biso te ida mutakala na peneza ida so tali chaînette wana na chaînette o mona pena kende bakangisi photo zaka ida pena ba félicitations trop na mutakala na mona mena kesa na ngo sans doute yoza propre mutakala na pena ya tirer batunga pena ya tirenga mais malgré m sous par rapport à mère moyena plonger ba place wana ezate mais bana poto obolingaka janvier wa tato torine. Merci beaucoup bana poto bana France bana Londres beau comprendre que dans la 2 soldats dans l'émission la biso elle en tout cas ne ratez pas ne zappez pas René Abiri tozo chuté déjà la 4e émission la biso na habité mot de la fin na au moins conseil par rapport ya nyonso auto soli na 4e émission la biso alelo. Voilà na nyonso tout au solo li ngana rotier bisara batu confiez-vous à l'Éternel. Parce que bientôt là, le royaume des cieux est proche. Tozo kufa, tozo dae, tozo la, tozo lamuka, tozo mona banidité. Donc, banidité, tu es bima nango, mais nidité, tu es un mauvais souvenir. Il s'arrête ma bolin. Il s'arrête ma bolin kaka. De wana vraiment, ata appel à moutala na bumbu, nandenga ki chasse et yate. Oso comprendre mais ya ba aida no sentir que ba tu bazo benga po ba te be balinga pe ba sipa banzo to mike bon ouais o tombolé na facilité le quoi jouer au bamber mon amir oso comprendre o tie o tekna messi ba position entrecoupée hermoro suspendre les pieds en bas hermoro les formes des pyramides hermoro kotsango na ndenga diapason hermoro dozo comprendre ba tu loka ba aida de bomanyo kado kama de boma de fo modo de panza vraiment de ah maman nanga yo kana ngai ngande nazawa mutakala aida il faut ça un plaisir tu vous comprendre c'est vraiment la honte nous on a besoin aida fa les can écran à s'excuser pour na bêtise ou salemi je sais que sa relation amoureuse ou izala qui entre ye na mutu moko besongolo ou pakala et simbi na yango te mais ba jongwa poto botika pe ko se comporter bongo e pe simplement malamu te mais aida lingara pe ko solara bien pe na entourage et ça la vraiment bien oui bi kenga rena biri na passé ba moment moko boye il y a 2 ans baluka ko balanda ko ka bambangu na banzela batu balanda ko oye babango te o comprendre de batu balanda ko oye bi bango te do bimara na kwemo bokaka ye wana bo bandira bango mbangu ti bo balugi lokwa na ba jumsu na banda mbangu ko banda obi na simekol masamba nete so la 40e sous 14e mairie na kimango ti na 20e mairie de na tourna mafiki ni na baluka mombele na katisi mai na zonyango lisubi ti na rond-point na babenga ngoni wana au terminus ou à lemba wana donc il y a la terminus so pe ni wana bo super na sukele la wana dozo comprendre donc il faut koyeba ko solo la na batu zala humble komi kitisa eleki nyo surtout na vie. Merci René Abiri to solo déjà donc nago si ces missions te sans que na bois kamabanga parce que ils allaient devoir à domicile oso comprendre o batu to liaka na bango batu atinda mbongo na bango il confinement donc confinement kaka te bango ba ki para confinement te po bela batu na mitso bazo ko sabato o nga wester côté nange sala raté mais au moins na obengi mutu moko ba côté moko boye tanta ebimi donc ozo ko sabato donc so kabarato kabarano kate de no bois kabaye o ba kabila ranga et Paola Schengen kilo ya Londres
loge mou ya l'original et le véritable ya Myriam Awete ya Basta donc maman Mimi Moujeka maman na Chris Kalanda depeli monganzo na Paris Paolo Veri de Souza motema ya mama Moseka Adeline Omba motema ya maestro Katuseko donc merci à toi grâce Mbizi la sexy ya Willy Moucheni le véritable code mondial na pesika nzambe merci pour confinement o écoute que ana Kinshasa population tout ba sepeli na ndenga Kinshasa Cornelia Douci Givenchy Bernadette Masengo Mouyar BM merci à Gay Mamadou l'habilleur de luxe Alain Djangou donc le roi de Chicago Tetendai Maboko Bank Motema maman Rachel Fouta ya Willy Etoka merci à Patrick Toko le bourgeois bourgeoisie Tina Poche garçon Paris Patience Moukendi de longues jambes merci à toi Laetitia Tour Eiffel, Marthe Posso la reine, donc merci. Boza Telme Belenga Perena Birina Lela Bino ya fort, donc Iso Mobali, donc Vienangai Bobo Beloy PDG Horta la Biso, donc Riti Watana Bela Cosa Nostra la Pulga Moto na Tembelo mais demi ange mi démon. Merci beaucoup René Abiri. Janvier là un mot de la fin na yo. Ah ma tante, ma mot de la fin. Batutu bolingaka ngai janvier wata totorine ya tembe ya Myriam Wete ya Basta nyonso Jordan Fonseca super play à Paris Claire Boboula les mignons garçons na bosente Platini Masamba motema ya Gaili Chikeva Olga Mbimba na peso bambote place aux sans oublier les sénateurs Baoba Bazola Jojo Mangwisi na peso bambote place aux na bosente Eli Chikeva motema Nandenga carte agi na bosanité ya Willy Mouchene code ya mboka na bosanité ya ngai ba mama obolinga ka janvier wata domingengi venanga Sabina wanani venanga Eric Divita Jésus central motema ya mère na ngai na peso ba mbote place oza na bosanité baleki belo aussi lisaba onyo son émission talara TV Zangonga finalement soko lingbo benganga par rapport à carte agi babi ba western réseau ça non ba monégra mikolo ezaka téléchargement nandenga système ya téléphone et ça moi bien par rapport à chombo mikolo ba yibaki na changer mikolo na mona Samsung mabombo na yebi Cédric Panda garçon plein allemand babi S9 plus na maboko ekoya plus 243 89 50 53 549 et si na zuna nga sim blanche mututu o elingaka janvier o na perdre numéro de to benga na rabo ebika ndenge zala kaka soko benga na numéro na les sénateurs Baba Bazola boko zo janvier wata totori na yatembe babi mikolo merci krena kata lille mokonza ba mama nyonso ya lille na peso mbote merci que mère na Brazil bokomba mama sociale. Merci beaucoup, chers internautes. Comprenez bien que c'était là votre humble présentatrice, Grâce Parker, donc Parker, la fille du pouvoir. C'était là mes deux invités, Janvier et puis René Abiri. Quant à moi, je tiens déjà à vous remercier et surtout mes salutations à mon grand frère propre qui séjourne déjà en France, précisément la Katia Milouz. Donc Didier Pedro Ayengo, donc veut dire Didier Pedro Ayengo manager. Donc l'homme à la taille avantageuse, Otal Mobile, le Koumisi Nzambe. Et sans oublier Johan Pila le padre Motema ya Mukesha et ainsi que Pichou Mobondo. Donc je vous dis merci et sans oublier à toutes les personnes message en retard l'émission et la bossanité Dino c'est le London noir donc le c'est le London noir na Katia Hollande. S'abonner et surtout dans la chaîne Abisso ya Beaux-Arts TV. Donc en tout cas ne zappez pas, continuez toujours de s'abonner, écrivez-nous moi critique remarque donc il y a de ça la force à émission. Quant à moi déjà je vous dis à la prochaine émission, bye.